Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour, on a bien nyonso bozolanda Stéphanie Larose, awana La Roche. Bienvenue encore dans La Roche. Les belles dames, ozali ndakunayo, bienvenue. Ça fait vraiment longtemps que to solo linabino, mais pourquoi pas tout ça la vidéo, ozali vidéo ya ba mama, donc vidéo ya moi na zemi, vidéo ya mutu oyo azobota mwana na liboso, mwana mi balé, donc vidéo j'espère que eko aider ba mama oyo ya sika, bazali awana La Roche. Donc dans un message tellement ébélé, ya bato o baboti na année 2019, ba félicitations à bino nyonso, ba mama sika, ba boza vraiment bienvenue. Donc bienvenue dans le monde na biso ba mama. Cause la maman ezalaka vraiment jeté, mais eza bolingo moko nzamba sala. Donc eza bolingo moko naturel au forcé à monter kolinga mwana na yo. Donc ceux qui ont tobaki mwana o azangi mama, ya lokwa kazangi misu. Donc ozana mama eleki nyonso, eleki vraiment nyonso, eleki nyonso beaucoup la mwana na o bien. Tsaka toujours prière, nzamba sala yo grâce que ozala na bana na oti okomona ba 4e génération na yo et kozala bien wana kokufa ozali na paix du cœur. Donc voilà, les loto ye awa pona ko solo la li solo ozali ya ba mama, li solo ezali oya kobota. Comme li solo na nga na obeta li solo na ngai na yebi li solo na ngai ko sunga pe mutu mususu azali wana o akota la vidéo oyo. Le na a ko sabino ke ba mama photo batela mbongo. Donc il faut to bomba ka mbongo na biso to la bato o te ke to somba ka bisomba somba, to la bato o te ke non ceux qui mutana oyo yo za na ngoto lingi ka ke yo pozala na ngo. Il faut toujours ko koma ko save. Donc il faut toujours ko garder mbongo mo muke. Donc parce que bana bazobotama lobi oyebi to bezali ya nzambe. Donc kozaka vraiment te ke mutu oyo zo boka boka kaka mbongo za bisomba somba pona yo moko be pona bana ezalaka vraiment bien te somba eloko o ozali nango pour ça pourquoi na lobi bongo toyebi ke ba mama tango boti mwana liboso zali normal okosomba biloko nyonso o ezali ya ba bébé okosomba poussette okosomba mbetu okosomba ba blamba okosomba ba drap mais eloko o ngana ekoloba o ezali vraiment ki ba mama o bakobota sika kozala mutu o teka kosomba bilamba ebele soki o bandi kobota. OK, ce ko zobota mwana na liboso ce ko zobota mwana liboso koluka te ke osomba biloko ebele parce que biloko mingi okomona ke okosalela yango te okobebisa mbongo na yo mais ceux qui osombi bilamba o ezali ke important pona yo pona bébé na yo et après ton bébé ko na mokili nde bébé tanga kolaka après okomi kosomba biloko ya mwana. Pourquoi na lobi bongo parce que ngai nasalaki erreur wana na Kylian ki na sombaki ba bilamba ebele ya Kylian et osalaki bilamba mingi nasaleli yango te yo sa ke mama mingi nasaleli yango te msuku to ko ebisa ngami ozosomba bilamba na nukutu mona botami te boyebi ka sentiment wana kozala mama boyebi ke mwana na nga liboso donc il faut na somba oui eza mabete ezali bien mais place na kamususu ezali mabe okosomba biloko ezali vraiment important comme tebi ki biberon faut somba tebi ki mbeto mona faut somba tebi ki poussette mona faut somba biloko wana vraiment tebi ki wana ezali important ce que ça peut nous ko sa la voiture obi que faut somba car site ya voiture biloko ezali vraiment important oyebi ke non tant mwana abotami biloko oyo nde vraiment eza important yango wana biloko lokola bilamba les belles dames ko kino ko boto zaka ata na 10 bilamba après tant mwana aye nde okomi ko sombela mwana parce que oyebi te soki mwana na yo akozala munene oyebi te soki mwana na yo akozala mukie oyebi te soki mwana na yo akozala allergique na bilamba oyo ba système bilamba ba bébé eza kwa tisi ba marque belé oyebi te soki mwana no la maso kalati kozala allergique pour na ye oyebite. Donc yango ezalaka vraiment mieux ko sombela bana na biso bilamba tant mwana na biso abimi na mokili. Donc mwana aye après wana ta 2 ou bien 1 mois au pemi oyebi ke non za moi déjà 10 ou 20 bilamba na ngana sombela ki bébé parce que bébé era na bimaka ta kanika kananda ko peto yeba ki tant bat ba kota la biso bat ba toujours na bilamba bat ba melaka mwana ba cadeau ba melaka mwana ba mbongo. Donc ozana ta na yo mama ya ko sombela ka mwana na yo bilamba parce que ce que sombeli mwana na bilamba le toloba osombi bilamba ebele armoire déjà étondi
ozo bilamba ebele bo otongo bato baoya nango omonaki bilamba mosusu oyo moko osombaki ozwa te kolatisa mwana te parce que mwana ntango aye na mokili akolaka noki ke ntango aza na libumu mwana ntango aza na libumu awumela komonaki aobima mokolo nini aobima mokolo nini mais ntango mwana abimi lebeda mwana awumelaka lisusu te mwana ayaka donc akolaka mbango na vitesse vraiment okomonaki bilamba ebele oyo osombaki biloko ebele oyo osombaki osaleli yango te obebisi kaka mbongo wana koka koede ntango mwana abimi na mokili koki kosombela yango miliki ou bien koki kosombela yango mafuta ou bien koki kosombela yango nappies donc omoni ezo ede yo ke na biloko oyo ezali important ke osombi elamba mais outilize te donc wana pala nga penza na beta sete mama soki ozali mwasi oza na zemi oza mwana na liboso wi kowelela vraiment te kosomba bilamba soki oza na mbongo na yo bomba mbongo wana zela ntango mwana akoya na mokili et après un mois bokomi kobeta tour nde eza kobimina mwana nozobeta tour ozotalela bilamba nini okoki kosombela mwana na yo mpe lede lebedam kosombelaka mwana te ke bilamba ya mikie non kosalaka erreur wana te ke nosombela mwana bilamba ya 0 à 3 mois otondisi bilamba 0 à 3 mois ebele eza vraiment erreur eza erreur grave oyo kosomba ta 4 ou 3 bilamba non kosa bino te esalamela ngai oyo kosomba ta 3 ou 4 bilamba ya 0 à 3 mois et tant mwana kolaka mbango comme na lobby oyebi ke 0 à 3 mois mwana olatango mingi te ça dépend size oyo ya mwana na ça dépend taille ya mwana na mwana noko koza mnene pe mususu akoki kozala moke mais 0 à 3 mois eza vraiment te ke bilamba oyo kokosomela mwana oyo nasomela mwana 20 bilamba 0 à 3 mois nayebi so komona olatango nyonso te parce que mwana mosusu omona asota comme mwana 3 mois 6 mois mwana mosusu pe mona asota comme mona 6 mois 9 mois donc mwana kolaka vraiment mbango na mokili donc sombela mwana na yo elamba donc ba 0 à 3 mois ko somba ngo mingi te sombela ata mois 3 4 5 body na ye et sombela mo bilamba mususu donc ko somba mingi te lebel on a somba 20 bilamba 0 à 3 mois et ko zala vraiment erreur comme na lobi ke bilamba ba somba ngo ebelete bilamba ba somba ngo ebelete ko somba bilamba oza ebele tant mwana abina mokili ozo sala shopping na yo pe mama ozo sala shopping ya mwana na o nzela moko parce que wana mwana azo se développer na misu na yo ozo mona nde mwana azo ko lobi ke non siko na cause de bilamba ya 3 mois alors na 2 mois mais akoya bilamba 3 mois 6 mois donc ça dépend ya taille ya mwana na yo mutu mususu akoki kozala ke mwana na ya liboso aboti azali mwana ya mwasi mususu pa koza ke mwana liboso aboti azali mwana ya mobali comme ngai na boteki mwana na liboso azaki mwana mobali na sombaki mingi bilamba oyo ezaki bilamba ekoti ba vert bilamba oyo ekoti ba bleu bilamba oyo ekoti ba rouge bilamba oyo ekoti ba pembe donc bilamba na somba ba couleur mingi yango wana po na beke mwana nanga azali mwana mobali ezali bien kosomba bilamba oyo tango aza mwana na liboso tout ça là vraiment erreur ce que bi ke mwana wana azali mwana na liboso le bête mozana zemi sikoyo ko lukate ke ce que bi sexe ya mwana na yo ko lukate ke sombela mwana na bilamba o ezali ke so za mwana mobile sombela bilamba o ezali ke ya bleu na sombela bilamba o ezali ya rose so kaza mwana mwasi tu comprends parce que tant mwana aza mwana liboso oyebi ke okobota lisusu mwana mosusu n'est-ce pas donc oyebi te ke non mwana na liboso obotaka mwana moko c'est tout non donc mpona nga nakobaki ezali bien soki aza mwana na liboso osombeli bilamba oyo ezali mix oyo ezali ke mwasi mpe mobali akoki kolata donc unisex donc mwasi na mobali akoki kolata ezali vraiment bien mais soki oyebi kaka ke non osombeli kaka bilamba mingi eza bacouleur ba bleu nde tika nasalaki yango na client na okosa te nasalaki yango na client nasombeli mingi comme na lobby zali ya bleu na somba mingi bilamba zali ya vert na somba mingi bilamba zali ya rouge parce que na yebaki ke na za pour ça ka te trop bleu donc na ngaki na mixer ensemble ba couleur 3 couleurs on a lobby mais ce qui na yebaki so na monaki vidéo o ya bomta sala ki yango ce qui na yebaki na ngaki mingi na somba ba couleur o zali ki ya moi c'est peu mobile ko kolata ngaki ko zala bien tout le monde ba couleur comme ba couleur ya pembe ba couleur moko comme couleur ya cream ba couleur moko ba couleur à vert moi c'est pas ko kolata couleur rouge moi c'est pas ko kolata donc couleur bleu pe moi c'est pas à colata on a ça la règle mais couleur bleu moi c'est pas à colata pourquoi le bleu parce que ngai et ça la melingai tant on a boti Kylian na sombi bilamba comme na le biwana et bilamba misusu na lati saki Kylian te parce que exactement mi na ba oyo na ba o ba bande ko ile cadeau na comme kolata o ba ta comme ko ile cadeau na ba o ngamo na somba ki tellement que comment ki amour etondi na bilamba mike et kolala kola mukami kolezo kende bilamba misusu ba 0,3 mois la ta kamote et comment qui est mike donc c'est ça que na bi que ko sala ka erreur wana te donc ala ta kamote et
ya ko zozi mi balé na boutique Kiara to na boutique Kiara na sala ki erreur wana les sous-souté non les belles dames na sala ki erreur wana les sous-souté pe na mwana na nga ya mi balé les belles dames na beli mutu te na s'inquiéter mingi te kende na s'inquiéter ki na client ki fona so fona sala odon osoma ki trop mbala moko mais na mwana mi balé ozana poussa ko somba trop te surtout ceux qui ke olandisi ba na non écart ozali il y a 2 ans 2 écarts ou bien 3 écarts bien 4 ans même ce que ki mutu moko ba oza propre o bati la kablo ka bana na yo bien même 4 ans mwana mi balé akoki ko salela biloko wana comme ngai écart za ya 2 ans les belles dames donc biloko nyonso ya client za ki toujours propre, ils qui toujours bien. Donc, ceux qui n'habitent que moi, on sous 0 à 3 mois, na kolongola yango, na sokoli yango, et na ngumbi yango, na tiango na valise, na tiango na store. Donc, biloko nyonso, même sapatu nyonso, ils allaient propre, parce que na batela qui en veut pas que oui, azali moi na liboso, moi na mi balé, akoya, to éviter ce moi na mi balé akoya, azali sous akozala moi mon bali, ou bien akozala moi na ya moi 6, d'accord? Donc, wana faut penser au batela ka biloko ya moi na no, surtout et le kozala loko la poussette. Okoki obimisa 800 livres ou bien 1000 livres pour na osomba poussette pour na osenonka na mona moko non donc il faut somba poussette na obi que poussette na somba ki 900 livres les belles dames na koka te na senonka na client na battre la poussette na vraiment très bien et na sala yango pe na Kiara donc na sala na Kiara ils appellent très bien ko sala on pe na moi na mususu nzamba pambolinga na moi na mususu na ko sala yango même na troisième mois na ko sala parce que na zo battre yango parce que 900 livres les belles dames ils ebele ko bebisa ka poussette pour na moi na moko ou bien 1000 livres bien 500 livres ça dépend poussette oyo somo ko battre la poussette na très bien pour na moi na ya mi balé pe ko lukate que comme na lobi les belles dames moi na liboso o luka poussette o ka kezana couleur ya bleu bien le cas moi si oluka ozali na couleur ya rose ko sala erreur wana te somba poussette ozali ke couleur moko moi si pe mobali ko sala les ali na facilité wana ke bana nyonso ba ko sala yango donc ils allaient vraiment bien le cas poussette ça ko somba poussette te na couleur ka ya moi si bien mobali non ko sala ka erreur wana te donc tonga na botaki Kiara tango na somba ki bilamba mingi te na somba bilamba vraiment on a la kisa ki na somba bilamba na ko ba somba bilamba 8 ou bien 10 bilamba mingi o Kiara asaleli eza bilamba ozaki ya Kilian pe bilamba mingi o Kiara asaleli ya basi tango zaki muke eza bilamba o ya bana grande sœur nanga talaka bana grande sœur nanga déjà mona na suka azalaki 3 ans 4 ans 3 ans non 3 ans mais Kiara asaleli yango donc abattre la blamba banana très bien donc grand sœur n'a pas cette blamba ozaki blamba ya moi la ya suka donc bloc donc il y aura vraiment la blamba et belé monsieur ta salélité comme na biki azoko la pe mbangu donc monsieur ta salélité mais non ba que grand sœur n'a pas cette blamba tout ça non koto que peut-être yo za mto plus blamba t'es d'accord OK oza yo moko mais ko sala te que osoba blamba et belé na deuxième mois na yo parce que deuxième mois na yo aza jean blamba ya premier mois na yo et le koloko la makako attention sur maki makako na couleur ya bleu eza moi na kokola tango na butu ata mwana mwasi akokola na makako ya couleur ya bleu ata mwana mobali ce que mwana na yo azaki liboso mwana mwasi makako za na couleur ekoti mwa pink mais moi mobali akola ta pink te biso moka bato tosala kango ke moi mbala ta pink mais moi mobali akola ta pink makako ko ta couleur ya pink na pembe alali nango pongi donc le nana lo bakie il faut que tu aies ce qu'on dit que ok n'a pas été dans ce que moi moi si à la table ou qu'on la tablette si tu veux pas mais c'est ok au limite comme nga na bande ko la tsaki na bande la tsaki ara le ko la c'est même qui na vlog mon c'est nous que Ems a comment on sait que qui a ko kana na Kiara parce que ba te différence avec Kiara na Kilian parce que zaki bilamba na bande la tsaki ara bilamba mi la tsaki ara zaki bilamba o Kilian patika ki dit bilamba ba kati ba makaku ba colon ba single wana o makaku amikie o tika ya pembe donc zaki ya Kilian donc Kiara passé là qui en na zo qui on a sokoli on a repassé on zaki na no sikza qui na bien Nathalie qualité na moni que oui ya saleli l'équipe a occupé ko sale le moni que save biso pe mbongo pour to bona ke OK le Kiara a na 7 mois na 7 mois bona recommandation ko somme blamba ozali ya 9 mois mon blamba so somme parce que blamba ke ezo mona na so bi ke OK na somme so blamba ki makako na za nango na boaka ngo pona somme sika eza vraiment na sens te batela même ceux qui mo na no bote ke liboso
mwana mobali neti ngai koluka te ke non ok lokwa ya azalaki na bilamba ba bleu pink ou bien rouge vert lokwa oza mwana mwasi nyonso moleka bilamba ba pink orange ka ba couleur ya makasi non okoki quand même kopona soki olingi alata bleu te d'accord mais okoki kopona ba couleur ozali lokola vert na mwana no liboso soki azalaki mobali comme ngai okoki kopona couleur ozalaki ya rouge neti to ba couleur ozalaki ya bleu Kiara asalelaka dra ozalaki dra ya Kilian donc mais Kiara pe asalelaka yango nasomba dra na nga cher nasomba ngo ezana no bien botala bino moko est-ce que nako boya ke Kiara salela yango zate ke ono ebeba non Kiara pe asalelaka yango donc ozo pe ba bleu neti ba bleu no bo bateke ok lokwa mwana nga za mwana mwasi na ofinike dra ya bleu ote na finike kaka oya pink il faut nasomba kaka pink non okosomela mwana na dra moko ya pink mibale misatu bien mibale so za déjà na ba dra ebele parce que nga Kilian azaki na ba dra ebele Kiara na somela ke dra oya kilo kaka moko no kosate na somela ke dra oya kilo kaka moko parce que oya Kilian ezaki 5 na oya kota bleu rouge na oya oyo na oyo ezali ya vert donc pourquoi si kuna sombe susu ba dra mususu pour l'entendre ça na oyo mususu dozaka ndenge ke tozo save money ozo bomba mbongo na ok obimisa mbongo te na biloko de choses aline yango pour aza mwana mwasi bien pour aza mwana mobali akosala la couleur ote non donc ce que monique oza comfortable que mwana na yo ya mwasi ça c'est la bleu tiens bleu ezaka te ke bleu ezaka na mibali non na éviter que chaque jour la taka mwana bilamba bleu non mais au taliba o monique ok marque lamba o sona tisi yango mwana nga mwasi bien marque lamba o sona tisi mwana mobali ça va et bimisa te ke bimisa oui non et kozala ça va toujours là tisa mwana non ya mwasi donc et kozala bien pour garder paix mbongo na yo obimisa mbongo ebele te comme tebi ke mbongo et commis vraiment na pasi donc c'est ça les belles dames qui vraiment plutôt sur la bino na bi ke vidéo oyo bat passer nga kengo pe on a ba ki pourquoi pas c'est la bino vidéo oyo na ba ki non ça là on a vraiment tenté na bi pourquoi pas la sala ngo lelo na ko sala ngo lelo pe eloko mususu les belles dames comme na lobi ke batelaka biloko ya bana biloko bana tika kango propre blamba pembe tozana ba spray so ngala sa ba spray on a ça la kapona blamba bana na ngai eza toujours clean eza toujours propre et il n'a raté comme un chocolaté na ko sala vidéo so botiki commentaire na c'est parce que vidéo oyo eza vraiment mlaité na ko sala pe vidéo pour na ba biloko oyo ko sokola ka blamba ya bana bien pe zala kana caractère que ce que avant que aux ongles na armoire les belles il faut toujours qu'on repasse bilamba ya bana na yo ko tika kateke bilamba ya bana ka bomondo aux yango repasser te au côté na kata mozola tsango bana et bébé bisaka bana poso ils allaient vraiment bien tout mona azali bébé na bi que ça facilité mais ils allaient vraiment donc ils ont vraiment conseillé que il faut qu'on repasse bilamba ya bana il faut qu'on repasse même ya moko maman même ya papa même yo non batu surtout donc même ngamoko ngate ki non avant que dans le lamba avant que na bima na poni lamba na ba su ko repasser non ngaka na su lamba la déjà repasser na lati et si les deux a vraiment vu facile il faut vraiment repasser ka bilamba ya bana ezali très bien qu'on repasse ça vraiment conseillé qu'on repasse yango eloko lokola dra mbeto na bi que dra mbeto ce que ça ma baby ce que yinda ce que baby sango peut-être na ko ba ko sali lango te mais dra lokola mbeto ce que ça li propre au bon ça bloque bana na yo o ko soma toujours ba dra ya sika pour na mona tonga ça na bébé o ko soma ba dra sika mais ton mona ko mona ta ba 6 mois mata ko sala toujours ba dra aux équipes ya ndeko na ye tu vois ozo mélanger yango mais ton mona so mon pied o ko kite ko ba dra on ndeko na salaki parce que au chamba la mon ton mona za mon non donc on a toujours ba dra o so les draps aux alliés à sikata D3 mais obi ki ba dra o so maki peton mona za kino no mke ezali wana o mo sangisa bango dans sangisa bango bolingo ezali vraiment très bien ko za la ka monter que non au baby si la au baby si biloko o ya mona so au baby si poussette au baby si car seat au baby si mbeto au baby si boy au baby si bibi au baby si nyonso après dans moi sous o ami balé au bandi sous ko somba nyonso non za la pesa moment comme ele ba ko batela mbongo donc il va vraiment ko batela biloko bana za la vraiment bien yo pour ko sala même tina 4 mois tina 5 mois na pe au kabi yango le sous pas moto mususu bien pas ndeko bien pas lek bien pas camarade oyo linga occuper sous ko kaba biloko wana parce que biki o ko bota li susuté donc il va pesa ko garder biloko na yo et ko za la bien mingi bino nyonso o bozo bota bozana ba zemi félicitations na bino
zala toujours na prière parce que le collectif prière les belles dames ezalité zala toujours na prière que nyonso ekoleka na kimia pe okobota na kimia pe bino nyonso boboti ba félicitations na bino nzambe apambola bino bokolisa bana na bino bien ekozala bien donc merci na bino nyonso bondaki na ngana ebande pe bokomi na ngana suka ce comme que vidéo oyo esepelisi yo kobosana te ko aimer vidéo ekosala ngai bien pe kobosana te kozala abonné ekosala ngai bien makasi kobosana te kolanda ngana de Boss Brothers TV na Sepela TV. Merci na bien sur volandinga nzambe apambola bino wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. C'est quoi, on demande masque là, et Kao qui le veut d'un masque là, vraiment.